Allô, shalom peuple. Oui, vas-y. Oh, shalom, bonjour ma mamie. Papa ba mokyonga na bengi na tindi message bosunga ngai nazalaka na matadi papa. Na bala mobali na ngaza diacre na église ka église matadi yao. Tata to bala na mobali. Serviteur de Dieu tata. Serviteur de Dieu. Et ko sala ke tata jour à nuit de noces. Le jour de la nuit tata de noces. To kena mobali. On est parti tata mobali a koti kaka boya dindi. Tata na moni mbala moko imera mobali est changé papa. Dès qu'il est venu vers mobali moi, a giflé ngai. Jour à noces c'est tata. Tout est bateau évangile pire. Pour moi qui on a écouté ya ko sakana te o sanate. Parce que dans la vidéo maman no qui passe na motema. Parce que azo monter lo mo ya ko monter. Alors qu'il na ba na nzambe wapi. Asani. Azo monter, biloko ko monter. A monter ne. Na monter ko kana mais na ndenge mususu. Uzomona maman na abisa voix, abisa 4 voix na mbala moko. Atia ba Congo, atia ba Ntandu, atia Kikinois. Et puis, nous avons dit que maman, aza matadi te. Je suis resté à Matadi 3 mois. Et pendant 3 mois, je n'ai pas pu. J'ai dit, je vais essayer. Dieu me pardonne. J'ai tombé dans l'adultère. Je n'ai pas pu. Je suis tombé. Un ami, un ancien partenaire. Le premier jour, je suis sorti avec lui. Dès qu'il est venu vers moi, dès qu'il est entré en moi, je ne sais pas. Ada pasteur, da ramasi. Malili apoto akokiangote akiasa l'église. Yokape poto basi ba mingi babanga ba mingi mingi. Amokene papa wana ba api na voix moko lokola na voix moko ba men. Vana wana omoni mutu moko ke na voix moko azokosa bato. Asa pasteur te? Pardon voilà. Te asa pasteur te maman. Te ya biso évangile. Ceux qui sert na problème, ils ont la caméra te évangile. Oh ya te ya bien. Même que ma balle belé ont pas problème parce que bazolo bela ma vérité te. Bon ouais ce que avant makambo oh ya salina moi si on est mbali na yebi. Ils appellent fraction. Makambo ya salina moi si on. Tout le sel makambo na téléphone. Est-ce que maman yo za pasteur? Maman yo za pasteur. Baba se baba ko se mbena bango. Mais makambo yesu wa ko sa yango. Bon. Côté maman lobi que non ya ko tricher. Femme mariée a triché, na betele maboko. A triché ki na ye. Mais akoya ki mobali na ngai, toke boye, mokola nuit de noces, mbala moko kiu, après na kena juwana, o wana kuna aye, e komi kraka. Shalom papa Charles, nzamba pambolao. Maman azoloba pour la mibala ba Congo azana raison. Ya makasi mibala ba Congo. S'il vous plaît. Mibali mo bazanga tendresse. Ba sekakate mibali mo babilonge kangama baloba kate makamu mabe. Mbongo na bango komona te. Azamwana motote. Akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est maman Tiffany Moko, la princesse de l'Éternel. Aujourd'hui sur ce plateau, je reçois Papa Mbongo. Mais avant de lui dire bonjour, je retourne à la régie prendre un élément et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Consolateur, mitema ngoto memeli yo etonda wana masolo ya kat yakananu bandananu yokananu losambwa basantu bafelawa bayekolukayo bikomba pe bayekolukayo bavebebe bayekolelelo emae
nanga makambo eza na motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya ye bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya nzamba ba retraite na ngai ya nzamba ba zamba na ngai ya oya lo sambo na ngai ya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko ya pora koluka yo yango na bengi yo. Merci. De retour sur ce plateau, c'est quand tu as fait plaisir énorme à Bendy Fallon. Que Dieu la bénisse, à Nekab, depuis les Issa, ma sœur, de tous les jours, de chaque instant, papa Guy, là-bas, maman Lauriane, et aussi à maman Madé Kebani, depuis Londres. Pourquoi pas maman Betty Kokelea, depuis l'USA, depuis l'Afrique, et disons, depuis les États-Unis, aussi à maman Myriam, Chalon sous-sol, que le Seigneur vous bénisse, maman. On est de cœur. Sans plus tarder, je disais que je suis avec Papa Mbongo. Shalom, Papa Mbongo. Shalom de l'Éternel. Boni, Papa. Qui m'est allé, maman? Sur le moins lunette dans le bang. Zay guna cha lunette noire. Kuna mona na méchant mabe. Faut la cha lunette noire boy. Voilà, pesa na bandeko ba Orlando Mbote. Na pesi Mbotelanga na sœur Dorine en direct de Paris, Belgique. Na pesi Mbotelanga na mukabatu yem maman Gisèle. Na pesi mbote na ngai na la fraternité 8 on est lisanga na biso ba nouveau marié. Na pesi mbote na ngai na bana mbanzale mba nyonso tout. Na pesi ba mbote na ngai nyonso famille. Na epo komi kalo boko ka ngami koloka à gauche. Ba bato ni swa na chamis na banda ba. Te batika ngapi na senga ka boy. Senga Papa Mbongo foka ko zala boy monyo bon. Tonore nzambe na longo ya mama na sumuka lisode. Ofandi no to. Nikolo pena so na sabo lingo nga ba ange ba ya bantori biso na mama ba donki bazo ba ange ba epembeni. Ça va. Merci beaucoup. Na Papa Mbongo na nito chana video mo bandeko ba ebeti un peu ba tout mo mabaku tolanda na régie bon tozon régie à vous. Allô, shalom peuple. Oui, vas-y. Oh, shalom, bonjour ma mamie. Papa ba mokyonga na bengi na tindi message bosunga ngai nazalaka na matadi papa na bala mobali na ngai za diacre na église ka ba église matadi awo tata to bala na mobali serviteur de Dieu tata serviteur de Dieu et ko sala ke tata jour à nuit de noces le jour de la nuit tata to kena mobali on est parti tata mobali akoti kaka boya dindi tata na moni mbala moko imera mobali échanger papa mobali a giflé ngai jour non c'est tata oyo ndumba si bikolo na dindi boendenge ningabi oh si bikolo lisunyote ozelo ko basalela ibali baleke belé na dindi il a dit ah do dindi ndenge ni note comme nene na dindi pasteur wana jour à nuit de noces. Ça, c'était le jour de la nuit de noces. Et après, il a dit, moi, je ne ressens rien. Il faut qu'on passe par l'autre voie. Je lui ai dit, nous, en tant que serviteurs de Dieu, tu ne peux pas faire ces pratiques-là. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Tu es diacre et je suis diaconesse. Et il s'est mis en colère. Il a dit non, je ne peux plus passer par ton sexe. Parce que tu es trop large pour moi. Et j'ai accepté pour la pratique de la sodomie. Sous sa pression. Avant les rapports sexuels, lui il a faisait toujours la sodomie. Je l'ai dit, on est servant et serviteur. Ça c'est une pratique satanique, on ne peut pas le faire.
Il m'a dit, moi je vais toujours le faire. Il est parti en mutation à Bandundu. Je suis resté en Matadi 3 mois. Et pendant 3 mois, je n'ai pas pu. J'ai dit, je vais essayer. J'ai tombé dans l'adultère. Je n'ai pas pu. Je suis tombé. Un ami, un ancien partenaire. Le premier jour, je suis sorti avec lui. Dès qu'il est venu vers moi, dès qu'il est entré en moi, je ne sens, j'avais les oreilles bouchées. Je me suis dit, comment est-ce que quand mon mari vient vers moi, je le ressens. Mais lui, quand il vient vers moi, je le sens. On a continué à le faire, que Dieu nous pardonne. Il est parti 3 mois au Bandundu, il est revenu. Et en revenant, il a commencé avec les mêmes pratiques. Serviteur de Dieu, tu commences la pratique. C'est bon, non, simbo pété. Ça va? Et il ne touchait pas, mais moi je continue à aller voir mon amant. Et mon mari m'insultait toujours. Soit tu veux passer par là ou pas. Ok, sur moi. Voilà, vidéo albo na chelio o chulandana pasteur Bostana pesimbo te bisikazali ngana zoe bate pourquoi bat bako Jean ba mona ngoma be izali Matteo ate ba couple ba maman tout ça ndenge nya rozala tout ça mais balobi ke ekomo kindi suko musika donc on dirait c'est un tabou te pasteur azoyo ka ba pasteur akatite na banja mo yo kinga mwana bandela wazate pour mon kilo de l'Éternel d'abord mieux vaut dans l'église quand on a pasteur au sala mieux vaut dans l'église que pasteur Bosta maman sala en tout cas arrivé ma casse nous allons kolanda ye c'est comment on dira ça na ndenge single pas hypocrite donc azapi ramasi mieux vaut dans l'église quand landa ye pour bilo kwa sali oyo isa soni makasi na ndimite ke sona papa ya molimo pe na ndimite za consacrer ta ke pasteur na ndimite Ubiloka osala oyo eza soni na ibite soki ba okene église wapi nazo comprendre on moni bilo ba pasteur nde boza musala makasi ya kosala pour la corps du Christ bosala effort nzamba sunga biso na molimo satine ba poto te bato évangile pire pour makiona ekoti ya kosakana te osakana te pasteur na la vidéo oyo maman no ki passe na motema pasteur azo monter lo mo ya ko monter aoki na bana nzambe wapi asani azo monter biloka ko monter a monter ne na monter koka na ye mena ndenge mususu uzomona mama na abimisa voix abimisa 4 voix na mbala moko atia ba Congo atia ba Ntandu atia Kikinois atia et puis mutana mwa ndeka azapeka na mikili mama na aza matadi te pour mat moni ba ta Congo central babana kosakana te ya kosakana kutute ya kosakana kutute alo ba salite awu bango te babanga ke bankongo baza baluzetu mwasi ya mukongo jamais te wana zana wana sima telefone ko lo te wana eza ndenge sali ndenge nzamba kile ba Congo vrai mukongo akosa mambo ya salite mobali nanga azalaki boye akendaki boye mokolo abalaki nga toyebo na nuit de noces siko pendant 7 ans wana bazali kolia mbuma te ka jour yango nde ekomaki kio non c'est du mensonge non lui pasteur moi créé mutu pasteur ke koka na ye na ndenge na ye mitela na nzambe parole mama na koka te na lobi bo c'est-à-dire na ba papo ba créer ka ba makiono na bango ba témoignage o ba créer ka ba koka na bango ba ka ba aveugle na bango ba créer ka ba na bango yepe aina système na ya sika na ndenge mosusu a créer ba tu a créer ba base na ye wabi ke partout na kokata atina TikTok ba futila ok za yangote j'ai ngote ba so mama na kasi mo kandi tutala pe mon pe pasteur Denis fi ba BTP ba biloko pa va na plateau boy ntuma bengi tout ça zoko ça te ya Denis asimaki abezaki piégé
ya Denis azaki piège on lobi na awa mieux vaut Denis Leske pasteur wana asa pasteur soni d'ailleurs là on comme mato ça nazo quand même na nango mingi na bana nga na parler bana ba tuna nga ba question belé pour na pasteur oyo yesala nga soni église ekende wapi dans la vidéo na bana nlanda ngo na bana so parti au Salembe tango ekomi na parti wana bana lelo baza curieux makasi bazo landela na téléphone eza ya bango eza ya biso te sikote nga so na pemela bango téléphone pour nga téléphone ka so du diplôme na pesa téléphone na minute bo na pesa te OK na pesa na ngate donc balandeli na comme na point wana na tindi bango tindi wa muke ba déplacer na ko nga moko na parler na bino papa au fond na répondre c'est ko landa ye ba conseil bien o ya pesaka mais ta comme kana makamwa bia aza pasteur da ramasi malili apoto ko kiangote akiasa l'église yo rapé poto basi ba mingi babanga mingi amoko na papa na ba api na voix moko lokola na voix moko ba men voix na wana omoni mutu moko ke na voix moko azoko sabato aza pasteur te pardon voilà te aza pasteur te maman te ya biso évangile ceux qui sert na problème ils a caméra te évangile oh ya te ya bien même quand ba les bilés ont pas problème parce que bazolo bela ba vérité te bon ouais ce que avant makambo oh ya sali na moi si on est mbali na yebi ils a bien fraction makambo ya sali na moi si wana tout le sali makambo na téléphone est-ce que maman yo za pasteur yo makambo lo maman yo za pasteur baba se baba ko se mbena bango maman na yimo mais makambo yesu ba ko sa yango bon côté maman lobi que non ya ko tricher femme mariée a triché na betele maboko a triché ki na ye mais akoya ki mobali na ngai to keboye mokola nuit de noces mbala moko q après na kena juwana o wana kuna aye e komi kraka ozo moto ka montage matoyi kangami ngai ozo moto ka azokosa na ye azokosa bi pasteur c'est et puis l'église dans Nzambe mama ngala ka yuma ngala mu ndima yuma te ngali na vandi boso passer parole ya te ba ote. Ah oui, ça fait moi 2 ans et demi que je l'église. La prière n'a pas na ngai. Pourtant que l'église on appelle pasteur dans série pour kokota. Té, à l'aventurier. À pasteur té. À pasteur té. Ali na l'église papa donner une raison. Andaki na poto aboyeki mabe à pasteur té. Ezokende na mabe ba pasteur ba koti ba loge. Bakoti ba loge, bakoti ba gagner, bakoti ba danger donc c'est-à-dire bazo kende na bana Nzambe na libungi. Yango il faut ça effort. Bo yene évangile pire pour na kobikisa ba corps de Christ ekende malamu te. Est-ce que c'est important ka église mbe ka maman? Ngaso une église wana mama bonge bandi na temi na binake. So za kati. Na okende. Parce que bana ba église wana. Ya clique. Non mais t'as les camps direct bon film. Bana bazala ki wana bilonso ya bon temps bana ba oyo kango. C'est dit ba maman ba aucune émotion. Non. C'est ma solo ya chambre. C'est la télévision te. Ce que pasteur sur place wana banini. Bas après ce que moi sona regarder sur la témoignage que non, mon bal nanga to yokani. Ya ngote. Téléphone. Bon, azu numéro pasteur wana wapi? C'est moi je les gars na TV. Azu yango ndabega direct. Direct. Moi on kate pesate. Rien wana yango te maman. A changé wana ya makyo na sali wana eza pena yango te. Ate évangile. Moni Nzambe vraiment côté de Denis Sali veut zonner la parole. Un bon prédicateur papa Denis. Zonner la parole papa. Nzambe on salo grâce pour biloko belé via loba. Tozo finga ye, tozo mona ye bien te via le côté mais eza mama solo. Tala sikole lo oyo. Masola chambre et comme une chair eza sacré. Place yuane za place au saranate. Bon na nengo landeli kasi solo yo pe oko sunga yo po eza makambo yo lobela. Mama wana ntana mabe to mobali na ye. Ntwa mabe. Mobali ya. Moi je d'abord azabi femme mariée te. Yana wali kuta. Rien. Maman, conseil oyo. Po so peneza voix na ye, mobali ne se ka yo kai. Mutu abosa na mutu. Aza femme mariée te. Aza peka mutu oza peka na mikilika kuna place baza. Ba monter ka système na nenga cha ekende kaka. Oh. Ina biso ya solo. Ba monter ka effet. Aza vraie femme mariée. Abosa na responsabilité. Ngala akosi pasteur. Pasteur ayebaki loko wana. Na ondi matin. Te ayebaki. Soki
maman uza pasteur ba bengi yo en direct bandi message bandi mutani ko témoigner era bani na ba insanité yo bani okata no s'il vous plaît maman bato bazola en direct kata obenganga na prière kata na PC pena temps et personne église silence assemblée kakate boyo kaya zoloba est-ce que l'évangile même ata ye moko Jésus Christ soko lelo bonenga zo ya bo kalata zo ya bamba bo mais ça danger et puis na bato bayaka ba ngako meka ngako senga ko ya te que noto monter loko nga esini basi na kombo mbali na pesa eza lukuta mama ya lukuta tiena libulu manjengere na ba Kongo kuna partie émission oyo nazo bisayo ezaki lo moko eza monter makasi mwasi wana aoya soko témoigner que no pasteur asambeli nzote komi bien mobali pe ya mwasi wana akoya biloko o mama lo ezaki ya solo mais siko to komi bien pour pasteur amona ke ote ya bato lokumu et mato ka to kosa bato dans deuxième épisode nango ezali moni partout le 20 partout ba bomba yango pena bien eza pena épisode soki ba olanda ngai ba yoka soni mais deuxième épisode c'est-à-dire nga ok nango ise yango ta que va passer à l'obelenga prière sala qui conseil à pesa en tout cas zongi papa bana mikolo na ndako vraiment na zongi bien oya faire quoi batu ke yazala na mtwa na papa bana baza na batisco baza papa bana kwa bibi ye baza nelongité baza na dikosh na papa bana zokosa opeko pia kutu na senga kiye ifuna nde takindeka na sima mais c'est ça bolingo eza bolingo soki papa lobeke no to beta ninga vewe faut bisango biso il y a aussi des femmes mariées basa bolingo na bango problème ite diaconese ya ba kombo ça ba kombo ça ba titre té et allez-y comprendre aza païenté hein na ibi bien que bongo na na ebisa yo awa batu baza mité ya mabe baza ba hypocrite eza ba sali na nzambe na biso ngo déjà bana kala awa merci tout la dans la deuxième vidéo pe sous ça a un peu problème. Régie, à vous. Shalom papa Charles, Nzamba Pambolao, maman Azoloba, pour la mibala ba Congo, Azana raison. Ya makasi, mibala ba Congo, s'il vous plaît. Mibala mbazanga tendresse. Base kakate, mibala babilonge kangama balobaka te makamu mabe. Mbongo na bango komona te. Communication bazana bote. Tendresse bazana ngote bango so bazana ba vie na bango ba posa na bango bayaka mbala moko sa tendresse mbala moko na mbetu longola kale longola kilote longola boy na brutalité bango ka yefa sala o ya lingi mabe mibala ba Congo puis bazé belé c'est ça le problème ceux qui sont nombreux c'est ça bazé belé na habité sur na mokilo bazaka ba Congo na ba Congo bazala belé na mokilo na joye batel basi mingi to bala ba Congo to lela kaka mibali mo basolo la kate mibali mo bilonge kangaba mibali mobimba compliqué non nzamba ça a quelque chose papa maman a raison elle a raison cette maman bonsoir papa Charles bonsoir les Abakouk papa ngana posé question te mena koloba n'a pas ya sœur oya lobaki pona ba papa que mibali ba Congo papa ba mama ebele ba jouer hypocrisie na malobo ndeko alobaki ngala za Mukongo mobala ngapa Mukongo en tout cas mama wana zaki na raison ebele na para mbala ba Congo baza na tendresse te bana caresse te mibala ba Congo bayoka na basi te bango baza kaka bango ba dictateur donc moi si yo kaka ye oyo ya lobi mama na makambo ebele lobaki mpona mibale ba Congo zaki vrai papa vraiment ba mama botika kojua ka hypocrisie so muninga lo makambo solo bolo ba solo poto sungana yanka na ngalo ba merci c'est tout ce que je voulais dire makambo yo vraiment ngamoko comme les kelingai ça mais ngala otanga na ngekolo te moi je ne veux pas citer de papa mbongo de l'Éternel au deuxième épisode na ba mama ba sia ba Congo babala mbala ba Congo bazolela ki tendresse de l'Éternel ba Congo bato bana bazapika ndemo kwa te tendresse exacte ba mama baleli baleli soki bakala posa osali kama ba ayeka na njota pomwelo
Bah on va y bonjour maman. Ça non lunette chaud nga pena lata natala kayo. Demi saison ngenga te ba ba maman na njoto kwa ba lien amoni ni ama a sauter ka maman quoi. Bon il équipe en direct hein. Ah, la princesse. Le pasteur Azok Sabisoka Soni. Yefuna cheka lunette. Pasteur Yebe pa yozali pasteur ana akozanga pe mokongo te. Ndi Nathalie ka na yebi ete makozanga mokongo te. Eza biloko mosusu eza kolenga na télévision te. Est-ce que ceux qui balobi ke ibala ba Congo ba tendresse te, ba kabaka te, bazara brutal wana pasteur do kosakaka. Ndao na yebi ndenge tuiba ndeko na biso o babake no ba ndeko basai ba mona ba basi lokola ba tachanana bazara biloko te iloko pamba o to biso no to yebi mais pasteur azo la biso lukuta moko ya sika ekina ba Congo mais au sala ba Congo te vous insulte. Est-ce que tendresse ils ont un rapport na makambo nzambe bazaka brutal azo wana kosi Mkongo aza muta bongo te mkongo aza muta logique et puis makambo ya tendresse makambo ya mwasi mobali ngapi na koyeba ngote mwasi nga la kisinga mwasi nga pa koyeba ngote ngai pina la tumila kisani c'est bon ils ont bolingo na biso ça n'a rien à voir makambo ya na awa de choba lokomi na ba langage mon dit français je bate biso pa beaucoup mais ça makasi na banga mabe I see bokende beaucoup somani mais moi que vous ça le bas public mais au boy pasteur à l'oba pasteur na pouvoir on était mais pasteur ça papa te pasteur na pouvoir on était église ba na mike ba place on était ya biso ngani maloba nzambe ce que ça peut-être culte ba maman mais ko ça pas direct ba maman ba papa ba couple to ko salango mais cliti bo mbala mo makameko ko memoko bu ba Congo bazanga tendresse boyo ka mama o mama zoloba c'est un problème ba Congo bazali ene ikomika ba Congo ngapi na tendresse na lango te iba mkongo te ngana mkongo te ngana bandundu ngapi na zapi na tendresse te beno na beno siko fona tinda mwasi ngalo na télévision ole kono ndeni bakabaka te bon so mwasi ngaso na kabaka te etali fona na télévision. Et puis ça le coûte. Papa na biso malo sipa son âme. Et puis loko bona tikila moi sine. Yazana go stana zanango. Pourquoi ko ça pourquoi? Papa Ledia. Biloko belé. Pourquoi azo ko ça bat? Papa na biso mbenza pe en son âme. Wazala ki gouverneur ya ba Congo. Biloko bona tikila fama moi sine. Azo ko ça battoire, azo zanga parole. Il faut se référer na makomi ou epese pouvoir awa a dévoiler ba secret ya vie abatu. C'est normal ta? Non, ils ont une décision au mon Seigneur Nzambe to vision, je vois qu'il y a un ba couple. Ba problème belé ça ba couple papa mo. Alobi maman de l'Éternel, ngai soki na problème na ngana mwasi na ngai. Ni na vandibu. So na moni ki nga asaki mwasi na nga mabe. Toi na chambre. To yo kana biso mibale. Funa tindi na télévision. Funa tindi na télévision. Pour moi so da mwasi libala. Ah ouais la TV. Vous avez un problème sérieux. D'abord, ils ont une infraction. Est-ce que l'église va comment cause un peu? Et ça va on dit. Bon, le cas baza fan. Au moins les biston to la qui na musique ya mondaine, ata misa c'est disque mabe, to betaka maboko. Doko takaka. Ndi ba on peut qu'on église wana ezali. Ata pasteur ani na ba gaffe. Donc baza papa na biso daddy kaka. Daddy, papa na biso, moni kutu mukolo wana, baza. Et puis pasteur na mona za mutu monda mutabase belé. Ndeka na otalibo, na mona mutabase belé. Pourquoi oko bana otea batu makambili ka banda kwa batu? Esa yango te mama Tiffany, pardon maman, pardon bo chanter évangile. Boluka ndenge ni ya c'est-à-dire bo bimisa évangile pire, oyo ko difie bana nzambe. Oyo eza yango te. Eza yango soute maman. Ba te batu te. Comme quand vous avez dimanche, vous avez eloko mususu. Eloko ba série. Ezo ya mususu. Batangi bambongo. Donc na mondaine
musicien zo yemba prêtre ya bamba ebala parce que église ekomi dans mutato bina pasteur a misi dollar abandi ko pesa ye apese mbongo wana zikozo laksani pardon nzambe pesa mbongo oh ah eza suivre agite wale zo watire bato baya église bakabaka apesa ba mbongo mais c'est pas pesa bato kolia tu ba landa lobi mama baliaka ye mon palo biki abike umma bato balandinga o eza po baliaki on ba yesus ya pona pesa riba ah asalaki yango tanga asalaki yango ezali continuité abi atikatikaki te tolo bana kosala te kosala acte ya malamu ya mabete mais soki ekomi tout le temps asalaki yango dimanche wani kumbe épisode donc pona yo biki ba culte samson nyonso ekoma ya babuse po bakataka parti batie na TikTok bakati babwaki na YouTube po bavie ekota fin du mois mutangeli ekoti esili lo mosusu ezute. Est-ce que papa Mbongo na tourné est-ce que na ba TikTok au lundi non te que culte mo le kana ki dimanche ba kati parti au pasteur azotea bobo na motema na moi oyo te rien on les a sauté on les a sauté so ba kati parti wana ba ti ba balanda ngote ba timbela kopiti so ko te ba tegene bongo la motema yeso ba oyo ka ote atala 21 mais so betika ka bala c'est impuissant tala kutu oyebite mutu wana asombelo côté bakuma commentaire moni bayebi eza plan merci nous sommes arrivés à la fin numéro de téléphone papa Mbongo de l'éternel na ngai conseil en église ngai lo na senga na biso bana nzambe na epsaki awa nga ça fait au moins 2 ans et demi na nation église était mais na kima yesu te na nation église te par rapport ya ba réalité mais décourager pe ngate na kina bango mbanga moko na sambela ndako ngai moko na ba temps on a monde eza ya kokoka pour saint esprit aza ya biso surtout mais senga ka batu ba encadrer bino pe bandini ya kotambola mais on a mon église sikoyo ba zo pona ko décourager bana nzambe eza yango te bandeko na yebi ke bona posa botonga bandako na yebi ke na posa esi boyi bana déjà bote ya biso évangile église ke na kobunga to tiki espace mingi na satana tout beau saboter votre parole de Dieu. Botininga regarder. Ceux qui n'habitent libaku, bolimbi sangai. Si vous avez solo, vous commentez. Numéro de téléphone en Gaïzali, plus 243 89 89 33 522. Si vous conseillez Zali, vous pouvez conseiller. Numéro de mais encore retirer mal bonheur pour la pasteur. Oh. Non, retirer en ligne. C'est bien de parler que limite des gens a tayé sur comme balama beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Restez branchés, abonnez-vous, partagez cette émission. Ciao. mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe alona samia